Hello, coucou, bonjour. Mbote na bino surtout ba ebolinga mameli ya nitu. Mbote na bino surtout ba ebo disposata na bino pona otala mameli ya ni. So na bi, allo, bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Emche na bino yango bandi. Préparons-nous pour le mariage ensemble, souvent mameli ya nitu. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, Dieu fait grâce. Nzambazo batela nzambe ya mawaza batela ndako eza bien libote eza bien toza bien. Nde na mesana kopesa bino ba news soki santé za malamu so toza bien. Merci beaucoup na ma copine d'enfance Dinalando na ndenga tungelinga libaya mais Dinalando tungelinga libaya moi sexy ya wana kanyimwa boepo na respect na bino hein ye ninga kate bobika bakuti ya nde bazaka tinda kate libaya na moi libaya esali moi sexy na habité pour na respect ya bato batala ngana sa nini na bomba biloko ya papa po na okende fête boyebi mwa libaya ya mwa fête ndenge ezalaka na mwa ndako oyo eza église te eza ya fête ya wana kanyimwa boye mpo na respect na bino soza na posa kolata libaya kitoko olata malamu obengi nga na pesa numéro ya couturière Dinalando osalini osala libaya okosepela. J'espère que vous allez bien. En tout cas na ekosepela mwa moke nazobima me nabaki naswa na bino mwa moke po likambo oyo vraiment eza pasi pe mawa mingi kotala ndenge tokutana na bandeko na mibali ndenge tobalanaka eza na jeune femme moko auti koperdre vie na ye na moins de 40 ans, mère de 5 enfants, atiki bana 5. Pourquoi? Parce que akutanaki na mobali ya mabe. Parler na ngina lo baboye. Okoza na kati ndako libala, oza na mobali ndenge boza ko vivre na mobali na yo. Il faut talaka tozo vivre ndenge nini bosa ndenge nini soko zo mwata musu libala za ko simba te bosa nini bokabona po moko mutu na mutaki ne ta musu mobala na za yote ta musu mwasa na pe aza yote parce que bato balingana kasuki libala na vome tanga maki boza mwasa na mbali okomona mwasa ko rendre mobali na yo heureux mobali pas ko rendre mwasa na ye heureuse alors naka oya ndeko ona za ko yebisa bino esali passe pe ma mingi na mboka na biso na France awa na Paris to uti ko bunsa jeune sœur na biso en tout cas ma sœur qui est ton âme repose en paix. Azaki na mobali abalaki ye mobali abali baboti na yeba na 5 mois ne asuka tikali vraiment aza na 2 ans moment ça kufi pona nini moi ça kufi na se apongi na AVC pourquoi parce que torture morale le kaki mobali bande ko torturer trop moralement mobali bande ko torturer moi si mingi lokwa mobali azan zote kauka na il y a tellement makayabu na makayabu ya kotumba il y a makayabu ko tumba na matembele nzoto yaka munene te moi ça kwa ki moi ba santé mobali akoma ko dénigrer moi si ko finga moi si tala yekuna talo za munene talo za bodon à part wana ezalaki ke na kati ya ndako mwasi mutu akoma mobali asuki pa na makambo nyonso mabala muso za mona mwasi aboti te mais azana ye heureux azana ye heureuse mobali na aza ko s'occuper ne comme il faut ndenge nini bien mabala oyo mwasi aboti le bana mais bano mwasi aboti le oza ko s'occuper na bango te en tout cas je ne sais pas mais bito so mokile za ndenge nini mais batongo mona chaque dimanche bangana ba okenda ndako nzambe chaque dimanche bazoke na église nous ndo vanda ka bien na mwasi te sœur na biso na perdre vie na ye na âge ça na moins de 40 ans a tu ko perdre vie na ye touti ko kundeka ka lobi awa perdre vie pona nini comportement ya mobali lekaki tellement mabe mobali comportement mabe mutu musuba ko bala na mobali bona sambela ka nzamba ko changer to nzamba ko ezaka passe vraiment na yebite soki na expliquer on ndenge nini vraiment na yebite na expliquer vraiment passe penza na mawa mingi mwasi bana ebonga ka ta papa kufa mama tikala boko la bana mais soki mama kufi bana batikali papa ezaka passe mingi pona boko la bana mwasi ko bana na sima ko vivre na bana ndenge nini bana ba mesala ki mama na bango affection surtout mobali soit tiki bana baza ba mineur vraiment ezaka passe makasi alors ndeko na mobali ndinga zo vivre na mwasi na ye abande ko vanda malamu na mwasi na ye te na kati ya ndako et puis liboko makasi lobi nga ye kolo wana boyebi kaka e bandaka na Z esuki na BO colonel liboko makasi moko na kati ya ndako lokwa mwasi asaka musala ya bien mwasi azaka salaire na ya malamu mobali siko yembonga asaka ni abomba kisangala wa yembonga préfère kuto aller sardine na kwanga mbonga sa nini abomba kisangala alors akome ko torturer mwasi mutu fala tsa bana mwasi mutu fala sa bana musala ni soto ya ndako atikala ka mwasi akome ko travailler trop dur mwasi asala mingi pona nini pour assurvenir kana ba besoin ya bana na ye pour alingi bana bazala bien bana bazana papa mais bana ba vivre quoi ba orphelin vraiment na habité nzamba pesio bana mais zo soya bana na yo s'occuper bien na bana na yo bana bazana ba parents mais baza ko vivre quoi ba orphelin pourquoi parce que papa zo raso ya bana na été papa mbongo ne kisangala bomba ka mbongo papa kenda ko somba baguette moko aliango ye moko to demi baguette akipaka bana mais bana na ye moko makila na ye moko bana na ye moko mwasi na ya bota zu mwasi pa bota te mwasi bota na nutazaki na bana te bana na bomba le bango
bango babandi kobota nzela moko botala mobali oyo motema babeninga nyokoli mwasi tisuka mwasi akoti na sama moins de 40 s'il vous plaît mwasi akoti na sama bele mpona nini monyokoli elekaki mobali wana azosala mbongo ne monanaka te mbongo ne monanaka te alatisaka bana te alesaka bana te akipaka ndako te boyebi deja bana 5 il était sans mo charge ebele ya kofutela bino mwani boyebi ka ndenge ezaka bato bavanda na poto boyebi donc ye mbongo na ye en tout cas mwasi azalaki choqué komona ke mobali asombi ndako na kasangulu s'il vous plaît bayebi kutu kasangulu te ya koleka bakasangulu kuna nayebi vraiment mboka ngo malamu te koleka bamboka na bakasangulu kuna mobali asombi ndako na Kinshasa te maki kosomba na village ka ndenge babakaki soki oza na basemeki linga oza te na moko boyokana bien koza te ka bango surtout boyokana bien te soki oza te na moko boyokana bien so likambo oza osala akoexplike akotia quand même na temps akofungola biso ke semeki tala boye alors ntango mobali akie Congo akie su na babase ye kuna banzela base ye koleka bakasangulu akie asomi ndako ko atongi mpenza ndako etelemi semeki na ye moko lokola aza koyokana bien na mwasi nyonso bazaki babenganaka mwasi ayebi na ye teke mobali ndenge aza wana akenda atonga ndako kuna na kasangulu abombela mwasi ayebi te tellement nde bavivaka kaka Irak mobali comportement mabe ya kosakana te ka ndenge ezalaka nakanga kaka motema na bokola bana mosusu moto kosakrifie vi mpona bana pamba sikoyo okufi bana batikeli bakokola na bango mpe bakosala mpe bavi na bango parfois bamama basakrifieraka bavi na bango mingi mpona bana mosusu eza malamu mosusu mpe eza malamu te kosakrifie mpe vi ndenge wana tala moto akufi ake na sa mabele kaka boliko wana nini patience nakanga motema somi ndakune na kasangulu kuna semeki nemo babande koyokana ne bien abengi ayebisa yabi awa penza misala nyonso to esili ndako etelemi penza bien tout ça yabi ndako etelemi bien yabi oui yo za courant te nayebi koza courant te parce que mobali na alobaki ke ndako oyo eza mpona famille eza mpona ota atongeli famille mais tant que mwasi quand même yango na bino yebi soki ndako esili mobali na abaki toloba te mais nga quand même nasali na beto lisolo mpona yebi soki ndako awa esili akamati asali video boyebi mokwa Android ezala so na secrétaire asali video atindeli mwasi atali mwasi abi tiens awa tozovivre na pasi boye bana na yota basket bayebi basket na ote bana bayebi kolia malamu te bana kolia kaka na sukipa donc mwasi wana akokuta kosuma te bilamba na te po nini ana bana 5 s'il vous plaît pourquoi sukipa mwana suka tikela za 2 ans mwana ibusana 14 ans pour sukipa kana bana monika bana pe na bota kabiso basi pe bana bazaka ba mwana zaka ya mama to sa ndenge nini papa bana zokipe bana te yango yo sa nini azo sukipe na bana na tout ça alors comment quoi accumuler makambo ebele pona nini comportement mobali lokola mobali azaki nzoto mike omoni te azani muzombo mobali ya muzombo nzoto kauka tellement lia makaba ko kauka na kwanga nzoto fungwami te mwasi sikwa ye munene mwasi ko ngomba kwa ya tikele lokola mwaleki akomika nyoso ka tala kuna ndo za munene tala ngo koma munene etala bo koma kwa mkolo ngana koma kwa mwa mke donc akoma koloba na mwasi makamo ya kotuka finga mwasi ko mabe mais so dimanche koki bakepe église menzela kofinga mwasi nyonso mwasi akomi koyebisa na gonso na bi je musu na tika mokilo lokola jeka likola ni likola mobali parce que mobali o vraiment na lembi mobali o vraiment tala yaya nyonso mobali alobaka nanga nyonso ya pa zolo babileki na ngai vanda ka pona bana ko sa ndenge nini batelaka bana bazaya yo bana bazaka na bango ya mwasi bazaka pona mobali te ye pa azoka conseil azovanda mais tellement banda ko accumuler makamone ezokota na motema bandeko boyebi motema ya mutu na mutu eza na ndenge na mutu ndenge nzambe akele mutu na mutu ayebi ndenge ne agiraka bashok na ye yo oyo opesaka moninga kanda yo oyo olingaka kaka nyonso kofinga mwasi uti kosala barapport sexuel na mwasi obokeli mwasi uti kosala barapport sexuel na mwasi ofingi mwasi osali barapport sexuel na mwasi okomo mwa mwasi ti eloko moko te eloko moko pamba eza na mobali mosusu asali barapport sexuel akela na salon mwasi na yo bana na mbongo mais pourquoi mibali bonyokola basi boye siko ntango mwasi akufi boye omoni culpabilité oyo tikali nango kolala kolamuka okozala ndenge nini bana pe baza komona mwana 14 ans 12 ans bana déjà bamona ke papa abiso na maman abiso basona nyonso bamona ke papa maman aza heureuse te nyonso maman elle se plaint tout le temps papa na bino boye na boye dialogue na ndako ezalaka te mobali so afungoli muno mpona aloba ofingaka mwasi so afungoli munoka ofinga est ce que yo kozala nzoto mikene babiso ezani nzoto mike eza nzoto mike na mutu na ndenge nzoto na ye
En tout cas, vraiment, ça n'est pas ça, on a sabino, ah, na kati à Paris, n'engel solo, en tout cas, jeune femme, on a tiki, mon client Nzambe, oyo, dans moins de 40 ans, alors que ça 40 ans, ah, dans 2 ans, dans 38 ans, on fait tiki ban à 5. Au côté penda quoi, libal, ozako bota, mobile bizale, ma be, encore monter, ma qui a changé, Na ça, oh, bah, tout le monde, c'est inchangeable. Bah, tout le monde, c'est un ciment, vraiment, à Satan. Bah, tout penza, Satan, penza, comme, azo, bango, linga, bango, penza, linga, penza, Satan, linga, bango penza ko linga ke yo penza oza yanga yo penza oza po eza passe c'est vraiment difficile et ça na passe ba tout so aboti na été mais ça vraiment heureuse na ndako liba na ye aza bien na mobile me ba na bana te mais batu ba dinga ceux qui boboti fo boza na ba ceux qui bobala ni boza na bana comment moi ça ko botelo ba na 5 onyo kola moi si boyo o ba no obite ke moi si penso zo bota nzoto zo funga ma nzoto penso changer moi c'est moi za na 10 ans mutu ça za na 10 ans tant akomi na 20 ans akomi na 30 40 ans nzoto na biso ba so échanger ka ezala ka su ndenge mon côté ezaka loba mwasi oyo aboti te ntango mosusu agardaka nzoto mais oyo aboti oyo abimisi makila na nzoto na ye azaka toujours na mwa changement moko mwa déformation na nzoto ezangaka te mibali botika konyokola basi mibali oyo baprofite bali kolia kaka mbongo ya basi ena mibali mosusu bali kolia kaka mbongo ya basi neti oyo olinga mbongo ya mwasi moto efo ya yo oza kobombo sikoyo ndako oki kotonga ya kobatama mwasi ayebi katongi ndako ntango mwasi ayebi katongi ndako na bashoke nyonso tu wana na ndenge mobali amaltraitaka ye mwasi akomi koka susi abande quand même koloba koyebisa bato ngai na otika mokili oyo kaka bolikoya mobali azonyokola nga mingi mobali azonyokola nga mingi conseil ya bato eza kaka ke vanda nini mpona bana batela bana bolimbisanga pardon hallo d'accord j'arrive dans 1 minute. Batela bana lelo atiki bana mwasi akufi na se ya pongi ndenge nini parce que azaki na basusi na butu wana mobali akote kofinga ye ntango mobali afingaki afingi ye mwasi alalaki na kanda mobali afingi mwasi alali na kanda ndenge mwasi alalaki na kanda na se ya pongi tongo etani mwasi akomi kobundana na liwa akomi kobundana ye mobali amoni ndenge wana abengi pompier naomona mwasi nanga aza kosetufe kaka aza kosetufe na kosetufe na mbala moko asetendre pa alali ntango alali pompier ye azwi ye mbala moko akoti koma kokota akoti koma oyebi bamédecin bayebaka babike moto oyo na sa koma mais aza na nini ana kanda avandi pendant 8 jours 9e jour liwe ezwi ye akufi mais bamédecin babaki ke ndenge bakendaki ne wana asa kufaki na ye mais bandaki kogarde ka batala akende ka malembe akoka kozonga na vite bamédecin balobaki même soki azongi na bomoi akoma zoba akoma kizenga aza susu malamu te mais na ndenge liwe ezwi akei mibali botika konyokola basi mibali bozaka mitema mabe mpona nini basi babemaka bino 9 mois limusoko bali mosi so libali esimbi te bokabwana so libali esimbi te boka so moke mosi aza munene boya zo ya muke soko olingi ya muke te zo ya munene konyokola motema ya moninga te mwana ya moninga akufi 40 ans akufi akoti na sa mabele pona yo mobali oyo oza nzoto mike lokola soki eloko nini amonaki yo mpona oyo nawabisa bino histoire vrai ndeko mwasi nakufaki nakendeki mpe na cimetière nakundeki tala mobali naza a lokola finiti otie mpe ngangola ya mwasi otie mpe mobali bazaki kokorespondre mpe te mobali yango mpe abongaki na ye mpe na mwasi yango te bana basi mpe so bobala bopondaka mpe mibali otali mpe mobali oyebi bon oyo abongi na nga otali mpe nzoto na ya mobali donc nayebi te je ne sais pas bon nazobima natiki bino vraimen eza mawa mingi pasi famille oyo nalobi lisolo na bango bayebi yango nzambe apesa bino kaka motema makasi bokaka kobokola bana mpo chambre mosusu eza te mpo ndeko atiki bana 5 mwana liboso na 14 ans mwana mibali aza na 12 ans mosusu aza na 10 ans 8 ans ya suka wana aza na age nini aza na 2 ans boyebi ke touti kokunda ndeko mwasi toi na kati ya salle botu batu kokuna mutu bato kokoma kolia tout ça hôtel bébé o a 2 ans so mitu na nzamba lola bébé o a 2 ans mona su mama na yete ba ko expliquer nini mama ko fete mozeki na 2 ans ba bandela kse image tande ba ya vraiment pas mibali botika muta mabe botika konyoka la base za malamu te to lingana kapona bolingo ezele kwa malamu tango to lingana ka ezaka pona ko bomana te pona ko tina moninga aliwate en tout cas pona lelo na suki wana bomoni nazobima yona baina sa nini na sala mwa makasi pona so na bino parce que il y a vraiment pas spé mawa il y a vraiment pas spé mpona ba mibali ya lelo mitema mabe kala tozo komona te ba papa bazobo ba mama na ba souci mibali ya lelo ape malonga te salaire pe ya malonga te loko pe ya malonga te mais na comprendre na kate ba papa na biso bazaki ata na âge 30 à 100 000 mama lo pango sombi ya sombi ya mama sombi ya famille bino mibali ya poto bokana bino pe na loko te bonyo ko la kabas pe pona nini omona mwasi pe ki na salaire ko leka pe mobali na zuwa mobali mususu mwasi leki na salaire ezo sale motama be o sale keto c'est pas bien ya malamu tant trop pona lelo na suki wana kanda ba God
blesse Mungu abariki mon apprécié pour nous bima vraiment tata nzambe kalisa ko mona vraiment na famille on a Paul ça na ba vraiment Paul nzamba fortifier bino en tout cas que le Seigneur vous bénisse nzamba nous bénisse bana betu bon bye bye